nangwaka opika pende di eloko yango bozelaki ye sango ya mokwake ya mbiji pona bino nyonso ba ressortissant sud ubangi bana ya gemena ya bido yango yo compagnie africaine d'aviation CAA na mokuse oyo mesana kopesa bilengi azongisi bavol na ville ya gemena désormais bokobanda kozwa 2 fois par semaine veut dire lundi na jeudi bavol vers Kinshasa gemena Kinshasa kasi bavol yango pe na avion bimpuka te kasi na Airbus A320 CAA elengi bangwaka boa elengi boa suka po moto eloba etumba nangwaka opika pende akosa te po bompikiliki boa nango pardon CAA 30 ans d'expérience mokoka na service ya peuple congolais mokili mona pendima lelo asopeli bana gemena luxe ya mpepo pe savoir faire na ye na CAA mosala se mosala. Boyibola mona bolandi ya journal ya peuple pour la peuple info lingala mbote na bino bisika nyos tu bozwa mito fongo basango na biso pona kotesa bino que chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ayambaki mercredi 11 octobre président ya transition ya Gabon général Olingi Nguema bolanda compte rendu nango ya masolo elongo na héritier Mapindem. Chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a betaki masolo il y a 2 heures du temps na palais présidentiel ya Mongalima et longona homologue na ye ya Gabon. Bosimba ke président ya transition ya Gabon aye na 5e étape na ye na ville ya Kinshasa, capitale ya République démocratique du Congo. Na tournée diplomatique où ye azali kosala na espace CAC a beti masolo elongona chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour na makambo etali kimia sécurité pe climat moko ya malamu ndenge général Brice Oligui Nguema alobelaki na sujet ya climat président ya transition gabonaise ye atalisi ke azali ko souhaiter ko participer na conférence pour na bassin ya Congo oyo ezali ko se préparer na Brazzaville kuna na République du Congo pour na oyo etali sanction ya exclusion oyo ezali ko frapper mboka na ye depuis avènement na ye na tête ya pouvoir général Oligui Nguema atalisi ke azali ko solliciter appui ya président Tshisekedi depuis le 30 août Gabon et kotaki na ère mosusu après élection démocratique bango bazana besoin ya concours ya accompagnement ya président Tshisekedi pour na Gabon ayeba na ko retrouver place na ye na concert ya ba nation ndenge président na bango atalisi selon ba source mosusu proche ya délégation gabonaise président ya transition a présenté ki na homologue na ye Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo chronogramme na ye oyo e ko aboutir na normalisation ya institution gabonaise. Chef de l'État a encouragé à restaurer ordre institutionnel na ndenge ya lombango. Président ya comité pour la transition ya restauration ya institution ya Gabon, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et longo balobela ki pe ba prochaines échéances électorales na RDC. Ezalaki moment moko vraiment particulier bango nyonso ba souhaiter elekana kimia ndenge général Brice Oligui Nguema atalisaki avant azonga na mboka na ye. Assemblée nationale bosimba ke ba honorable député bazalaki na séance plénière mercredi 11 octobre et pas wapi ezalaki consacré na examen pe adoption ya rapport ya commission ECOFIN pe ya contrôle budgétaire na oyo etali bongo examen ya projet ya loi ya reddition des comptes exercice 2022 héritier Mapindemi azalaki kuna na compte info lingala. Commission ECOFIN bango ba clôturer budget 2022 na déficit moko ya mwa makasi nyonso lobaki na séance plénière ya mercredi 11 octobre 2023 ezalaki consacré mingi na examen pe adoption ya rapport ya commission économique financière pe contrôle budgétaire ou ezali kolobela examen ya projet ou ezali kolobela réduction ba compte exercice 2022 pour l'essentiel ya budget exercice 2022 et se clôturer na déficit ndenge ba détaillé après examen ya commission ba salaki observation générale pour na oyetali mobilisation il y a recette mingi na trajectoire il y a recette où ezalaki réalisé na 4 dernières années et tel c'est que niveau il y a réalisation ba recette exercice budgétaire 2022 et tel sami mingi na 116,93% pe yango et connaître progression moko par rapport il y a taux il y a réalisation il y a 4 dernières années c'est-à-dire 2018 2019 2020 et 2021 mobilisation ba recette il y a douane pe assise yango et tel c'est régression en revanche taux il y a réalisation ba recette il y a impôt et
et s'améliorer pour l'exercice 2021. Yango est ici et atteindre pic na yango 158,20% ba recette fiscale pour na yango et connaître réalisation ya 99,75% pour na Italie. Déficit budgétaire commission ba noté résultat déficitaire et exécution ya loi de finances numéro 21/029 il y a le 31 décembre 2021 pour na pouvoir central P exercice 2022 ils allaient présenter et pas il y a gouvernement interpellateur pour na Italie avis général pour na projet ya loi où ils allaient sous examen commission a talisé que ba doute légitime ils allaient nanu pour na sincérité ya ba compte public où yondenge ils allaient soumis et pas il y a gouvernement na assemblée nationale na tinawana avis et pesamaki pour na ko arrêter ba compte ya l'état n'exercice où yuti koleka ya 2022 où yo et pesamina nous na cour des comptes té ba charger cour des comptes ay ba na ko approfondir l'investigation commission a recommandé na plénière souveraine ba na ko arrêter ba compte locaux la ba recette pe biloko ya ndenge na ndenge nyonso le bamaki na plénière ya mokolo ya mercredi 11 octobre 2023. Dans son premier tour, premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kenga yambaki na audience mercredi 11 octobre délégation américaine ya Isaïde Oyo Bazala qui dirigeait et pas ya assistante pe administrateur ya bureau Afrique madame Monde Muyangwa bola balete na elongo na héritier Mapinde. Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kenga a présidé qui traditionnelle réunion ya comité ya conjoncture économique mercredi 11 octobre 2023 na primature réunion Oyo elobela kindenge kake ezalaka momesano situation économique sur le plan international pe national pona oyetali compte rendu salemaki na ministre d'état ya plan Judith Siminwa Tuluka alobelaki situation sécuritaire na Proche-Orient elongo na ba attaque nyonso ya ba Hamas contre état ya Israël ezali komema impact na flambée ya baril ya pétrole pe na niveau national ezali bongo ko s'observer une relative stabilité pour na taux d'échange franc congolais par rapport ya devise américaine bango nyonso autour ya premier ministre balobelaki makambo etali économie na niveau mondial pe national ba constater que na niveau mondial selon rapport ya Bruxelles bango nyonso batalisi que baisse ya stabilité na niveau mondial économiquement parlant batali que constat ba attaque ya Hamas pour na état Israël ezali komema ba conséquences pour pétrole et banakomata bosimba ke réunion ya conjoncture économique où ezala qui marquer le sous na dominance ya présence féminine mingi participation ya ministre ya plan ya mine ministre ya travail pe ministre ya finance et longona vice ministre ya budget pe gouverneur ya banque centrale du Congo ministre ya finance Nicolas Kazadi pe ya budget et meboji bango bazana Marrakech na mboka Maroc et paiwapi bazali ko participer na assemblée annuelle ya Fonds monétaire international et longona banque mondiale bango bazali ko représenter RDC to gouvernement ya RDC na forum économique Canada Afrique na Toronto. Na solaire primature pour la côté Sabino Ndenge premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kenga a présidé qui mercredi 11 octobre réunion il y a comité de conjoncture économique encore une fois de plus héritier Mapinemi. Dans le centre ba échange na bango deux points essentiels ezalaki na ordre du jour mingi makambo etali élection pe situation humanitaire oyo ezana partie est ya RDC bo simbake na maloba na ye après réunion madame assistante administrateur ya bureau Afrique ya Isaïde abombaki satisfaction na été pour na makambo etali oyo nyonso elobamaki alobi bauti kozana réunion moko ya makasi elongo na premier ministre d'abord en rapport na partenariat oyo ezali makasi entre USA na RDC balobelaki pe makambo etali makambo ya élection libre transparente pe paisible oyo ekosalama na décembre na République démocratique du Congo alobi balobeli ba question humanitaire na partie est ya RDC etalisi ke USA bazali bongo bailleur moko bilatéral plus important oyo bazali kopesa appui na bango pona ko sauver ba vie ya bato ba vie ya ba plus de millions ya bato oyo bazali konyokwa na partie est ya RDC bango nyonso bengami pona kosala quelque chose pona batuana oyo bazali konyokwama bosimba kenyonso ezali pona ko consolider collaboration oyo ezali entre RDC et longona institution na bango nyonso bazali impliqué pona ko discuter pona ba question moko difficile oyo ekoli aborder tango nyonso ezalaki vraiment réunion moko très ouverte pe positive ndenge madame Monde Muyangwa ya bureau ya Afrique Isaïde alobi
Yebisani Bossima qui est rapporteur adjoint ya Seni Paul Moindo a clôturé qui na centre Caritas kuna la commune ya Gombe. Première série ya formation, ya ba membre, ya ba bureau, ya vote et puis ya dépouillement kobaki sa ba membre, ya ba centre locaux, ya compilation, ya ba résultat pour inscription, ya le 20 décembre 2023 Stéphane Skande. Héritier Mapine Mbazaki kuna na compte info lingala. Rapporteur adjoint à la Commission électorale nationale indépendante, Paul Mouindo Moulemberi, a clôturé qui na centre Caritas Congo, première série à cascade de formation à membres, à bureau, à vote, puis dépouillement, puis à membres, à centre locaux, à compilation, à résultats pour le scrutin le 20 décembre 2023. Rapporteur adjoint à Seni Azala qui accompagne quelques membres, à bureau, à plénière. Durant 2 jours, 221 participants à Basupé Mibali, Bazwaki au total 21 modules où Azala qui a assuré et pas il y a 18 facilitateur P9 superviseur na clôturé session où na combo ya président de Nika Duma empêché rapporteur adjoint ya Seni azongela kimingi ba principale matière où esalaki objet ya évaluation ba participant na niveau où ya cascade bango bazalaki soumis na évaluation à la fois pratique et théorique mingi penza ba texte ya mi parcours na ordinateur où ezali kolobela matière ya formation évaluation orale durant tango wana ba participant bazalaki obligé liboso ya ba jury où ezalaki composé na ba facilitateur pe ba superviseur et évaluation et animation pédagogique par binôme liboso ya panel ba superviseur pe ba facilitateur en plus évaluation pratique na Italie utilisation ya dispositif électronique ya vote pe ba outil ya télécommunication remplissage ya ba fiche pe ba formulaire ba travaux pratiques ba séance tenante nyonso misala elobamaki et salemaki ndenge ba cotation na bango et salemaki na suka ya formation na kokoba esengeli kosimba ke na niveau wana cascade ya ba formation ba participants nyonso bazalaki soumis na exercice ya application ya monitoring ya opération ya vote pe ya dépouillement mingi étude ya cas où ezali concret ya vote dépouillement pe compilation et longo na ba résultat. Nouveau secrétaire exécutif provincial ya Seni Kinshasa Madame Nicole Chibola azwaki ba fonction na ye ya sikana suka ya cérémonie ya remise et reprise et longola Madame Anne-Marie Mukwayanzo na siège ya secrétariat exécutif provincial ya Kinshasa o ezwami bongo kuna na poids lourd bola na baleta inango et longona héritier Mapinde mi Stéphane Skande. Passation ya ba charge et se déroula qui na supervision ya Francis Kikunda Kenilutu na présence ya ba cadre ya centrale électorale Baleka qui n'a témoin après avoir accomplir 10 années na kati ya Sep Kinshasa Madame Anne-Marie Mukwayanzo ye a souhaité fructuer mandat et pas ya successeur na ye pe a sengi a sauvegarder ba poignon ya makasi ya administration électorale provinciale pour na continuité ya œuvre oyo bango ba antamaki na mo ya circonstance na ye Madame Nicole Chibola atalisaki et sengo na ye envers management ya Seni oyo ba confier ba nouvelle tâche ezali ko promettre atalisa vraiment mon salaire na ndenge malamu pour na mériter confiance ya batonyonso alobi a remercier Nzambe oyo a permettre nomination na ye na tête ya Sep Kinshasa alobi azali reconnaissante envers président Denis Kadima Kazadi pour na ko penser na ye ayeba na ko sala mosala a remercier management ya Seni oyo bazali kokoba ko tombola bandeko basi na ba poste ya responsabilité a remercier pe Anne-Marie Mukwayanzo pour na ba conseil oyo azali ko pesa ye pour na ko remplir mission na ye pe ko mériter confiance oyo et pesami et painaye avant à poursuivre à l'obéli pe ba collègue mosusu ye a souhaité que bango nyonso baye bana kosala makasi pona kotombola mosala ya Seni na ville ya Kinshasa pe asengi na bango baye bana ko multiplier befort à profiter pona ko rappeler na assistance que tango tozali kolobela Kinshasa ba tuebele bazali ko kanisa ke bazali ko travailler na pression nzokande bazali ko sala mosala kaka pona ba élection amoni ke bango nyonso ensemble ba koki kotombola défi ya ko réussir pari ya ba élection azali ko compter na collaboration ya bato nyonso après avoir causé mesure ya tâche ou epesamelier Madame Nicole Chibola a visité ki ba bureau nyonso ya Sep Kinshasa mingi logistique sensibilisation pe section juridique comptabilité informatique pe intendance décision ya nomination ya nouveau secrétaire exécutif provincial ya Seni Kinshasa et komaki vendredi 22 septembre 2023 pendant que ye abandai ko exercer tâche ya présidente ya bureau ya réception ya traitement ba candidature pour une élection présidentielle na niveau ya siège ya Seni. Asbela
d'engagement pour le développement de Ndolo Liboko Eden Namoku va organiser qui met ses actions de grâce ce mercredi 11 octobre à la cathédrale Notre-Dame du Congo pour la Kokumi Sanzambe Oyo abateli excellence Jean-Lucien Boussa na liwa na accident Oyo et comme là qui est mikolo et l'équipe dans la province ya Okatanga Christian Kiangebeni héritier Mapinde mi bazaki kuna na compte info lingala. Membre ya famille biologique, politique, peba connaissance, ya excellence Jean-Lucien Boussa passe retrouvailles que mercredi 11 octobre dans Messi ya action de grâce na ndenge nzambe a bateli excellence Jean-Lucien Boussa na accident oyo e komela kiye mikolo eleki na province ya Okatanga dans route Lubumbashi Kasenga na initiative ya Asbel Babengi Eden, c'est-à-dire engagement pour le développement de Ndolo Liboko Bosimba ke na mes oyo bato ya ndenge na ndenge ba se retrouva ki kuna to mona ki pe présence ya ba président ya ba parti politique ya regroupement code oyo Jean-Lucien Boussa azali autorité morale lecture ya évangile et salemaki na abbé Oscar Mabelo bongo évangile était ya maki et pa ya abbé Augustin Pofwa oyo azali bongo kire ya paroisse Christo Molobeli kuna ateya ki na mukanda ya Jean chapitre 16 verset 16 jusqu'à 20 pour na kolobake motonyoso alanda ndakisa ya Jean-Lucien Boussa oyo misala malamu na ye efuti ye azalaka na komikitisa liboso ya nzambe pe ya bato sans discrimination bongo na sima président ya Eden Athanase Aozobi azwaki maloba pona ko remercier bato nyonso bayaki na mes pe surtout libota ya excellence Jean-Lucien Boussa oyo bandima ki mes esalema pambate ekokaki koleka boete po azali pilier ya Sid Ubangi bongo na suka ya mes président ya Eden pe moko ya ba cadre ya Ceder baloba kibwe Excellence Jean-Lucien Boussa azali mwana ya secteur ya Ndolo Liboko place Eden ezui mapapu yango wana ye azali seul leader oyo azo incarner Ndolo Liboko mubimba accident ezwaki ye na Kasenga na Okatanga alors tokokai kotika bongo te po accident wana elingaki mema ye na liwa soko tali meme motuka oyo ye azalaki panzani nyonso me ye abimi ndenge abimaki wana yango wana tozwaki makanisi na kati ya communauté Eden tokoki kotika likambo ya boye leka pamba te to senga misa pona kotondo nzambe botondi lokola bikisi ye na liwa ndenge na uti kotanga na mona ngai ke azo incarner espoir na biso donc espoir na biso ezali epa na ye lokola leader ya Ndolo Liboko to balobaka bolamu efutaka topesa nzambe matondi mingi na ndenge ya bateli moko okati ya biso autorité morale ya parti na biso Jean-Lucien Boussa tozongisa nzambe matondi mingi na ndenge ya bateli na likama bongo lite ya tokoki kokanga ezali te il faut kovandaka na bato malamu pamba te ntango nyonso tozotambola okoki kokuta na likama moko to likama mosusu boye bake ye moko excellence Jean-Lucien Boussa aza na mboka France po na mwa ba soins de santé azongisi bavol na ye na destination ya Kinshasa geme na Kinshasa oyo eza kosalema à travers Airbus A320 ai etumba na ngwaka opika pendedi eloko yango bozelaki ye sango ya mokweke ya mbiji pona bino nyonso ba ressortissant Sud Ubangi bana ya gemena ya bino yango yo compagnie africaine d'aviation CAA na mokuse oyo mesana kopesa bilengi azongisi bavol na ville ya Gemena désormais bokobanda kozwa 2 fois par semaine veut dire lundi na jeudi bavol vers Kinshasa Gemena Kinshasa kasi bavol yango pe na avion bimpuka te kasi na Airbus A320 CAA elengi bangwaka boa elengi boa suka po moto eloba etumba na ngwaka opika pende akosa te po bompikiliki boa nango pardon CAA 30 ans d'expérience mokoka na service ya peuple congolais mokili emona pe ndima lelo asopeli bana Gemena luxe ya mpepo pe savoir faire na ye na CAA mosala se mosala pour la développerie ya 2023 bo sawolisana ba extension nyonso ya cyber café Eric Oezwami bongo na ville province ya Kinshasa ba leta nango elongo na Nathalie Kela Kapenda
yango lisusu boye kondeko ozalaka poye menini boye okwisa ngai malembe teko ya Kinshasa ofandi na 24 commune mpe na baprovince to mpe na Brazzaville yeba yango ke masolo ya développerie édition 2025 esi epandi du 4 octobre au 7 novembre 2023 oyo masuwa esi efongwami yaka kotente chance na yo ozwa occasion ya komona États-Unis d'Amérique mboka ya oncle Sam grâce ya nzambe Congo yaya mpe mokonzi na masolo ya développerie na Afrique centrale mobiba yeyo ADG Eric Mwamba patron ya bagence de voyage Eric Travel oyo ekanga masolo na Kinshasa ya kosambesa te na $5 ya poma par personne papa maman mema famille na yo mobimba mpo na kotente chance yo mpe bamenga yo kanyon awa condition eza te awa na bagence de voyage Eric Travel bazali baspécialiste na développerie na Congo mobimba grâce ya qualité mpe traitement ya photo matériel ya kitoko mpe bagent expérimenté bazali baprofessionnel okanisi esili lufunuti na bagence Eric Travel prise en charge peu famille d'accueil ezali 100% assuré et chaque année plus de 1500 gagnants babimaka awa tala ba preuve na compète de développerie na bagence Eric Travel yaka na badresse oyo na Mikonga na commune ya Ntele ozali sur boulevard Lumumba numéro 44 na quartier Mikonga na commune ya Ntele référence CCT non loin ya alimentation régale na Victor 1 na Matonge avenue Victor numéro 20 en diagonale la maison communale ya Kalamu bongo na Victor 2 na commune ya Kasavubu doswa mis sur avenue Bongandanga numéro 2 na commune ya Kasavubu na kati ya immeuble PP Center bongo na rond-point Ipen dozali sur avenue Marine numéro 1189 na quartier Ngomba Kikusa na Binza Ipen en face ya entrée principale ya église de la Porte na commune ya Liberté doswa mis na avenue 11e rue numéro 119 quartier industriel référence CFR na Kitambo magasin avenue Kasavubu numéro 3 na quartier de l'Ipak na commune ya Ngaliema référence rond-point Kitambo magasin aussi Katana supermarché Facebook bongo na commune ya Masina na Tchangu ozwa mis sur boulevard Lumumba numéro 38 quartier sans fil na commune ya Masina référence entre Kimuta Oza Mobimba. na République démocratique du Congo oyo soki nanu voyage na yo te kokanisa kutu te ke esi osilisi komona po aire moko elekaka na Congo eza nde suka na bimangu balenien oyo boza komona boye babengaka yango dakadaka kasi okokamwa mpe okotuna ngai mpo na nini dakadaka kombo yango neti lipasa ya mashini madoda papier yoka nanu son oyo omoni esika kombo ya dakadaka euta son ya moteur nango soki eza kotambola esalaka kaka dakadakadakadakadaka oza awa na province ya Mai Ndombe dakadaka ezokende nyoki bozwa sikoyo bakondition engai ye oyo eza kosenga tolamusa ya Marie Misamu abelela yesu oyo po kedi na kedi tala moteur etambolaka en grande partie na mai basokaka yango nde mai nesika ndenge misusu ezwaka mazout to mpe essence yango nde mai elekaka wa mingi modele baza kosoka yango mai pardon chamo amela na ye mai me ya kosa banzete oyo esangana na mabende boye baza kosalisa mouvement ya yaka boye zonga telemisa moke ningisa kuna nde yango gouverner to volant nango sikoyo tala commandant de bord yeyo avandi na fenêtre ye miso ezalaka se libanda kasi maboko abalolaka ya gouverner na kati botala singa ona fenêtre nde esika sapuyaka na système ya baresi ya 207 ndenge bakoma komi diembika bacorde na baportière basilisa babiro de soki mpe babiro 5 mayele kasi bo imagine corde oyo
kanangi ekatani modèle commandant de bord akobeta mama na kilbit ne bale kasi lokola bayebi na bango mai nde peut-être kobikisa ye kasi pasi ekozala soki akweleli bapirogue boza komona mipanzi kote oyo na likolo batu bavandi sans inquiétude likama ezolobela bango atelo kote oyo mopanzi kwanga eza koliama sans plaignant neti mboka mokonzi azalaka te basi na mibali me baza koyokisa kwanga nzoto pasi po modele baza konyema yango pardon bolukela yango kombo bamisusu kote oyo bazolamba na bango sans problème na bambabola na kati awa bozozwa sikoyo kumanima veut dire nzongo inene RDC nanu tomoni makambo te boye tomituni babalenyiri ya modele oyo nani yango apesaka yango nzela etambola tranquillement na babibale boye ata condition moko ya kovoyage ne bale eza kutu rempli awa te tokamwe modèle bato oyo basakanaka na bavi ya batu lelo na République démocratique du Congo baaccident ya bibale ekoma neti je moke soki tolobi tokonte nombre ya bato esi bakufi na bamasuwa na bibale tokosilisa kotanga ntina 2023 jour ya baélection po baleki tellement ebele tosengisi na tata ministre ya transport pe baautorité maritime balamuka pe batala na lombango situation oyo ndenge population baza kokufa na bamasuwa ezanga ntina boye eza kotambola bibale po bozwa nanu baleniere ya boye daka etonda se bachevron na batol epanzalela bino na kati ebale bino nyonso mitrai. Protivap ezali potopoto ya kitoko kipe acheter oza mkolo to mwana bino nyonso bosengeli komela yango Stéphanas Kandi. Ah merci ya buinde bana nyonso baza kuringa à la pochette. Vous allez quoi mais Protivap est tonne de protéines et énergie. Ah papa merci pour les Protivap pour les enfants. Eh bino, bote la baonine. Bona bana na yo bakumarukura bana oyo folesa kabango poto Protivap esa pota te allez kamata bon appétit bana nyeso bayaka Protivap ah basisi kulia ya bango Protivap babandi badansi na bango ya babebe pro tala bari yango chata kitoko ntoto makasi tukana mbimbi oyo tukana mbimbi makusa Protivap poto kitoko pona babebe pro on y a si la kate journal pepe pona pepe yango ekomi na suka merci mingi na igontingi oyo azalaki na sima ya caméra journal ezalaki monté et pas ya Christian Kiangebene journal ya pepe pona pepe ezaka supervisé et pas héritier Mapine coordonné par Stéphanas Kande bandeko bot kala malam au revoir ai etumba na ngwaka opika pendedi eloko yango bozelaki eye sango ya mokweke ya mbiji pona bino nyonso baressortissant sud ubangi bana egemena ya bilu yango yo compagnie africaine d'aviation CAA na mokuse oyo mesana kopesa bilengi azongisi bavol na ville ya Gemena désormais bokobanda kozwa 2 fois par semaine veut dire lundi na jeudi bavol vers Kinshasa Gemena Kinshasa kasi bavol yango pe na avion bimpuka te kasi na Airbus A320 CAA elengi bangwaka boa elengi boa suka po moto eloba etumba na ngwaka opika pende akosa te po bompikiliki boa nango pardon CAA 30 ans d'expérience mokoka na service ya peuple congolais mokili emona pe ndima lelo asopeli bana Gemena luxe ya mpepo pe savoir faire na ye na CAA mosala se mosala